papa. Papa. Merci papa. Donc on est Nkela. Oui, la ligne. On est Nkela Yangani. Oui. Yangani Nkela. Oui. Merci. 6 fois. Un aventurier. Escroc. Nikando. Nkela deuxième volume. Nkela deuxième volume. Tozela Bosanga Nkela deuxième volume. Nkela deuxième volume. On a sérieux de papa. On a sérieux de yo. C'est un aventurier tout fait. Mais mbeti lezongumela yango moko. Ndana mboka kosala yango. Mbeti yango lezongumela. Mbadi mami. Andimi te moi le ndimi yango. Mama. Baraje mama. Yombe bakangi baraje mama. Mama ibene. Aibene mama. Nkela yango na joie. Bonne chance. Bonne chance. Esili. Oh, non, mais le ton de Esili. Esili, hein? Il mène. Congo promo qui tokos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable. What's up man? Are you fine? Mr. Raf Ngindu. Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tous à Boston ou en Raf. Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ne doit pas être le côté artiste na qui tara Congo promo to côté partout bango ba limiter sur le côté partout donc abi sibiso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo ouais Pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans le niveau des États-Unis des fois. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Très chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité, de rester toujours branchés sur www.congopromotv5.com de Raf Ngindu. Nabeta toujours ba masolo ya Congo Promo, tant toujours beta masolo ya Congo Promo, tout le monde rambala mon patron, mon konzi boss, le PDG Raf Ngindu, babi entre lui et l'argent, il y a pas un trait d'union. Na kopesa toujours ba merci belé papa pour la confiance aux osala na biso bana na yo. Merci na bana poto ba onyo so baninga émission lisolo ya Dada International. Merci na ba fan tout ya Congo Promo. Kala mama solo na biso ne boyebe émission lisolo to misana toujours ko yamba no ba artiste oyo et surtout oyo so keza na demande na bino kande na sera bino sala nga ba vrai bien. Yango lelo to zana papa ma viokeli obino nyos boyebi na botata mais lelo to zani na ndenga jeune to beta mpe ba masolo ya musala kaka ndenge zalaka. Bonjour papa ma viokeli. Oui, bonjour maman Dada. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Moussalapé. Moussalapé malam. Boti boma retourne en Bénin. Ouais, tokenda ki boma. Donc les cas qui bien mais moi les kama ya muke ka kesala ke vidéo sala ki mo accident. Donc nzamba épargné ma retour à jouer ka choc mo muke mais nzamba épargné ça va il est quand même bien. À part ça il est quand même bien. Merci beaucoup. Toka qui nouvelle ango et cela qui bien tête papa vidéo là la bonne guérison et si kozali. Papa m'a vu que les naninga le loto solo no moi trop na émission nanga o ya lisolo évolution ya musala na yo lungu et pas ngadia dia oyi ko s'intégrer et pas o ya za qui collègue na yo le comme président na vidéo ezo salon ndenge ni tombo zo fanda na vidéo. Ouais, ezo salanga bien en plus ezo s'est passé bien. Parce que vie bazwango kana sima mutu voilà ouais langage biso nyoso to utiliser vie bazwango na sima mutu ouais loko attaque yango et pas ya ngadia dia ngadius yango yo
yango yo récupérant même pas président vidéo et pas yanga dia na raté vite parce que et pas ngadia dia ndé na banda ko futira ndako donc c'est que na raté vite na longwe déjà chez biso na futela tant on a épé pas vu de loin na zongi pe chez biso te na continuer kana lire na futela donc ça va marambo itambola bitela bituno stoyeba il cause ya séparation na bino kulungwa na yo et pas yanga dia dizani car pour y a voyageur bien te sepele karuya na sima vie de loin pe ça le sous bien makasi te mais biso pena cause na biso ya kulungwa ezalaki te ko ngadia da sali biso mabe moko biso to siliki to longwe to keite ezalaki bongo te problème est comment que tokoli pe via former biso tokoli pe to zupe ba relation to bandor luka to ya to expliquer papa biso bana tokoli et sengi to bimana ndaku to zo penda ko futela fallait wana so ezalaki bongo falo za groupe na yo yo fan de sous na ndako ndeko na yo oh te nabi mama ko sala groupe ya na mabete mais makamso esenga tana normal koka so tana normal koki o bando foxé lo te so te koki to ke osala kana teti ndo mona ba misusu et compliqué bango oui et compliqué ba misusu to yebi ke to kotanga pe ba komba te ti lelo pe ba bunga pe na scène karaboy ouais oui c'est quoi pas vu de l'évolution en groupe les et pas vu de loin évolution ya groupe ça va pena prévenu na lo ba pena na souci na pas na mutema Angola soki ba otala émission oyo pièce na biso ya complexe batuming ba obenga nkela ba piraton des premiers épisodes à 17e épisode biso tozonyo kwa ma ko bimisa ba mbongo na biso ko louer caméra ko bebisa ba énergie na biso pona ko tourner bimande bomona ngo na TV wana mais muto amone ne pas cité a pirater na ya teki ba seda zumbonga chena na poche nzamba mona eka esika azali yena nzambe na ekaka et beaucoup qui s'organiser te loro ni beaucoup ça la pour arrêter dans la piraterie maramba piraterie na pe bozo belango trop ba artiste tout bazo leka bazo lobelela beaucoup qui osale loro moko te bo s'organiser tant que ba comédien et puis ba leader pour ne pas arrêter dans la piraterie wana maman ko arrêter piraterie pour le moment ils allons passer parce que to banda déjà ba démarche wana awa tozo sala be fort wana mais l'europé ko bo tourner na pour na producteur moi comme na poto mutu moi ayibi nga tia na YouTube mutu moi ayibi nga kia piratango donc esenga il faut gouvernement et ça la pena effort et ko tatina ba mboka na mususu de façon que ce ba moni pe piraterie na mboka na bakangi mutu wana mais ce to sukisa kaka e bon bangola bon ba poto et bon partout na monde batala biso est-ce que to landa bango pe donc il y a un gouvernement qui a fait beaucoup pour piraterie ici là mais pour ici la paix ça passe parce que mindela ngo ba comme na baje soka bimisi virus basala ngo bino moko pe yoka te mama mindela bimisi antivirus mais siko bimisi sous virus so makase ko li antivirus ana po bimisa antivirus mususu lisusu o ko li sous virus o ya bimisi donc on a de temps à temps so bimisi 1 aluki sous le ko combattre ngo po bimisa lisusu 2 3 donc ils allaient moi pas si péka parce que piraterie tokolo bagé c'est comme la code ils appellent na bato a ebi que soit beti na ordinateur pas abimisi code à longoli yango ba pirater donc il faut ils appellent temps les lotés pena ouais ils a pas si bato bazo luka ko bima boina sa moi vraiment ko pirater ils a vraiment pas si vraiment papa m'a vu okele pour na nini olinga kaka ko jouer na Kikongo ba bino nyonso boza ba papa belé ba sungi ata papa Louis ba vie de loin yo polisusu yo bakisa malisusu na Kikongo wana ozo mona te ke bokomi mo ebelé zo sala bien te mama omoni art ndenge tozaka boye mutu na mutu aza na lignée na ye vie de loin ebi batu bayebi nde vidéo a jouaka na lignée na ye batu bayebi nde Sundiata a jouaka batu bayebi nde Pakaloya a jouaka batu bayebi ndenge Fiston Saïsa a jouaka batu bayebi ndenge Soba jouaka batu bayebi pe ndenge Maviokela a jouaka donc mutu na mutu na lignée na ye ape na bato balingaka ye neti ba son excellence ako mangala de dire blanc mobale mama Chantal Mangala ebsanga Maviokele nga so na fani na otala yo na santaka ke na ozwa quelque chose. Donc mutuna mutana batuni o ya linga rapina. Ouais. C'est quoi eloro nini? On s'inspire na nini tant ozo jouer, ozo incarner ba rôle na yo.
hein ozo s'inspirer na nini? Ouais, na ko s'inspirer premièrement ezana nous musalo topona na don tozaka nango parce que mon léon na Congo batebele bazobunga parce que atangela l'électricité au mona akobunga na mécanique batebele ba comprendre ba don na bango te ngata na ko comprendre que don nga eza comédie yango na tika na comédie ko s'inspirer c'est ndo za no kotika comédie na kotika on pona ça oh miseli zebelete netini netini na éviter au netini quoi série to bandaka sika vient nga climat dangi na Londres et bi série to bandaka sika ezaki emo kepe cop moko era répétition oye répétition so joue na bo répéter tongo obomina en cop wana oye na bo so silisi ndo ke cop wana mais ce qu'on a minute so ba cop donc tanyoso na mpesa déjà na théâtre malgré ça okufa théâtre eza okufa bien sûr par rapport à ndenge toujours vivre par rapport à terre oui maman eza okufa babomeli biso musala à 100%. Mais nzambe soka kangi na gauche apesa afungula na droite biso bato toyebike eza mbulo na biso nzambe akangai côté gauche afungoli droite yango mpe toyebikela na musala mpo tosala biso musala mosusu ndo omoni nga na telemi boye donc à part théâtre nazolata nazolia na théâtre à part théâtre nazosala musala mosusu te donc toza kaka na musala oyo malgré oyo baoluka babomela biso musala nzamba mona bango place bazali ndé secrétaire na biso Yves Nongi alobaka nzamba mona bango isika bazali. Merci beaucoup, je suis avec papa Maviokeli inde tuzobita pa masolo na émission lisolo babi dada international la réserve de la presse on a pesi merci ebele na Neri Matata Nestico espère les ai 60 papa na nerbi azota biso sikoyo na bosa nyote mikunku ya Sam kunku pourquoi pas madombunga ya Fioti Ngoma o azolanda biso minon mwanza dans la simplicité na bosa nyote. Papa Maviokeli, la difficulté ni beaucoup dans la oui, la difficulté c'est belé. Neti arrivaka boye bosengi lupango mo bandimi na débit. Et comme film comme ku na on a katikati te am subo film eza 10 épisodes. Bo comme na 4e épisode boye ba ko lupango ba bio mo eli subo tourna ezati. Tala siko paysage wana il faut bosa le faut bokendo local sous paysage e koka na paysage ana. Donc ezalaka mo bulu neti awa sika tozo tourner émission yo nazo pesa vie na biso na mbote aza numéro 1 ya société moi sécurité lycée ke donc yé tout le temps to yaka na lupango oyo nyonso donc atika na ndako na ye bosala nyonso bolingi mais bobebisaka biloko bato bo respecter ba norme ndako mais oyo etali makambo sen bosala nyonso ebandeli ya pièce tisuka a déranger biso te viona pe nzamba pambola ka mingi esika azali pena na société na lycée ke protection ouais et le nini ozo apporter ya sika malgré bozala ki na vie de loin oyebi baje ya vie de loin oyebi vie de loin depuis bozaki pa ngadia diangadios mais tant bozo évoluer siko na groupe na tout vient de dire ya vie de loin et le nini apporter les vie de loin ya sika osoka tali amoni apport ya Maviokeli na kati ya groupe tout vient de dire. Et l'on comprend neti ya sika biloko sika ezate parce que nyonso biso to sala déjà to kuta ngo à part kaka style on a joué na pièce na lobby ya kela ba pirate wana na joué ki patron banda na banda art na vie na non na joué patron te bato ebele ku bazali na ba doute premier akomi patron na komi patron donc na joué ki bato pe ba pesa ba félicitations ba pesa ki neti ba mon ami personnel Yves Mo colonel na Australie na Jomar Patrao na Jomar Patrao donc ba pesa ba félicitations ya trop babi en tout cas et simbaki pena et simbaki na décevé bango te façon na jouer laki et là on nous déteste quand on ta théâtre sur moni théâtre tant olanda ba pièce mususu à part groupe na bino ozolanda pe ozorapé tant olanda ba groupe mususu ozotala ozomona ba biloko mususu tant mususu sepela na ngote ozo détester pena nini na kati théâtre et loko premièrement na regrettera nanu omoni théâtre ya musana biso malgré tout baba bomi musala mais au fond de pena na palo ozape na TV mususu ko na chaîne mo ba che groupe moko ozotala e bande oui leader a yebanité leader musupe leader ko yebana mo bandi bandeli tisuka ya pièce
On comprend de l'autre. Or, théâtre, ça quand tout le monde a ba chant. Net exemple, Baredi a mis si soko yimba nzembo na ya libala. On comprend que na nzembo libala message libala apesi e bande na oti suke za boya lobeli boy pona makambo libala. Ndenge mo pe na biso bato sala to côté comédie. Tant bozo sala pièce. Idée ko za nango bien. Mais yeba que message ni to pesa na batu pe to te ya batu nini il faut muto afandi otala a comprendre o bolo bana bango so muto a comprendre te donc ezala rapna na sens te sala mabe surtout biso o to a di domaine ouais sala rapna mabe ouais lokula sala mabe yango to souffler un peu na rais kangi tulanda le savoir faire et artiste bato nyonso ba yebi na botata ba moni na bojene tulanda moi pièce et puis on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Pas possible. Mais je comprends de te. Est-ce que tout le monde est madame tout il gère sous bien te. Tata na bino bunona kawana bojo mona yibuli. Na classe ya jo la kishabisu. Buka mambo fishi. Lelo aza directeur. Ya GTT ya bandundu ville. Tia kuma na presse wana tata na bino. Tina kuma bu tata na bino. Ba sisi kadima. Lelo aza burkumesi ya kalamu. Tata na bino Yvonne Mudingai aja na Rwanda lelo comme distributeur ya kabelo na Rwanda tata na bino nyonso wana tata na bino aja mayeli na niveau tata na bino ko kusala ministérité faut sala na bureau ma lelo comme homme du métier pour la négligence yango jo mona na vie ou koko jana mayeli soko jana négligence tote uza organiser te ou kende pe libosote. Même muto puso gumona ka muto puso soko azo organiser na ndako na ibugumoni lokwa malamu bana buja bana na yuki bino di nomomba papa viens papa olobini yaka bonjour kende magasin pesa bangu losu fufu mashangu na semur na makayabu na Thompson isala ya une semaine moi belé pour tous un congélateur ba bomba la bango na pas on a besoin là tes problèmes j'étais mais papa c'est moi ndé selegi le bande so isoya na ko kamate pas maman Brigitte Mungamine na yela bango c'est mon maman autosombaka avant qu'il retraite ici il ne parle pas ici là il faut année passée de tout lamba funio so itu lamba ya bana classe minu ba ya taw ici legi kende uchebilo. Merci papa. Donc on est là. Oui, la ligne. On est là, Yangani. Oui. Yangani là. Oui. Merci. 6 fois. Un aventurier. Escroc. Nikando. Nkela deuxième volume. Nkela deuxième volume. Dans la bossanga Nkela deuxième volume. Nkela deuxième volume. Papa. On a sérieux de yo. On a vendu tout fait. Mais mettez les gens où il y a un mot. Dans le boca vous savez il y a un mot. Mettez les gens où il y a. Mbadi mama. Invitez moi le yango. Mama. Bakangi baraje mama. Mama yombe bakangi baraje mama. Mama ibebe. Ai bebe mama. Nkela yango na joie. Bonne chance. Bonne chance. C'est lui. On a fait le son de c'est lui. C'est lui, hein? Il mène. Yo sama kwanza kama kazi. Basta le fufu masango. Merci beaucoup Raïssa Kang pour le monde naïbi était sali plusieurs trop na Chantal et commissaire les babi mère à Mbinga na kata Bruxelles maman na Béana Presilia ou azota la biso na minute oyo pourquoi pas maman chérie mère top kilo mboka na kata Angola na pesio ba gros bisous pour ebele
papa m'a violé. Laissons nini bako attirer na par rapport à film oyo malgré ça film ba outi ko pirater et ça n'a pas si mais laissons nini ton montazo talango akoke ko attirer na nini. Mingi na complexe toté ki bato titre ça complexe. Donc sur hôtel la plupart ba jeunes à lelo dans le monde entier comment vivre na complexe mobo. So moni muninga lati moi bien olingi pola taka bongo complexe na ko envier ko envier olingi pola ta bongo mais oyebi nini effort nini muninga salité pour ala ta bongo tolobele mingi wana tolobele pena basi mabalo bazaba ba complexe ça déjà ndako libala ya mutu mais azo envier ba bandako mabala mususu tolobele pe mingi wana donc eza mabe tangu oyebi ke déjà babalinga na koti na ndaka libala okoti pona libela okoti te po bimalisho okende ba jeune pe soko moni musano salaka osimba 100 francs yeba ke na 100 francs na ngao so na s'organiser na okoma pe lokwa baninga po omona lelo awa so landi pe na omona mutapusu so kaza organiser na ndako na ozanga TVT voilà tolobele pe ba jeune so wana eloko te devant bato mibimisaka pe milakisaka ndenge ozali parce que ezala mutu musu akoza na idée a aider yo akuti yo déjà ozolakisa so eba ndenge nini moya aider yo ekozala te donc mutu nyonso il faut vivre na ndenge ozaleli ezalaka na malamu ouais soki tokota mwa mokie polémique mpe ezalaka te na émission oyo adada international mais tobeta mwa lisolo nono mokie lokola botata na yo soki totie epaka louis totie videloin totie sundiata tobakisi na yo na bino 4 wana yo moko maviokelo monaka nani mpe na soki aza na scène azochauffe scène mpe bato baose retrouver makasi omoni makambo otuni ngai Serge Amba Mobutu mobali ya mama Bibi Masasu bango bazala na Londres batuna ngao déjà omoni nde tozaka boye bato nyonso otangi videloin pakalowi sundiata nanga moko maviokele biso nyonso wana otangi bakombo mutu na kwena ayebi ke kingandi aza nani donc ayebi ke oyo pe aza nani sundiata acha bino nyonso ba papa mal à l'aise na yebi te ndika na oyoka na yebi te wana yo mtolobi nazo yoka bongo public komo ba bongo te obi tosalaka biloko obino botalaka tosala ngo pona public wana voilà public nde tango ba otala ba comprendre ke na minute oyo mwana maya ina biloko ne asika bongo boye pona vidéo kiti mikolo atiki scène trop de voyage il y a ba voyage trop allez mais sunde ta pas voyage arrête mais vidéo leki to bete ni kuna matadi to bete samedi ya date nde kimi ngai to samedi to bete na boma dimanche na to bete na matadi to zaina sundia ta pas voyage arrête mais vidéo leki to kitano to ya na lycée to ya na lycée na biso na pesi papa vidéo mbote sikeza ya Charlie voilà ouais lisolo eza ke mutu na mutu otangi ba kombo ayebi déjà maviokele na kwena ye azaboy biso na biso toyebani ouais voilà siko ko sala biso mo eloko moko boye bato bazomona yo bamona na jeune boye ba esala bango bien na ba fan na sala mo eloko moko no moko boye o sala na botata na sala mo eloko moko sala la biso oh kasi yo na sala mo eloko moko yango na mipango si na sala mo eloko moko merci beaucoup Resikangi vraiment mais vous c'est tous un comédien vous comprenez qu'un comédien moi j'ai mon robot ça na botata siko na ndenge ngindeli solo balobaka mo comédie bat base ka yo lobi eloko moko yango na mipango si na bia eloko yango wana merci beaucoup na ba o union shu beaucoup tara émission yo izalaki na papa moko bino moko boye ba papa oyo batanga mingi balinga ko minimiser makambo papa wana teri matanga mingi alingaki pe bana na ye batanga ndenge yaringiraka mwana na ye mukolo mshushu akena na crash akumi na crash pa kukuma na crash meshena bango abengiye toi Yvinong viens alekiri bushu batuni ye courant e uta wapi alubina bango meshe kure uta na jardin zoologie meshe na bango yo kure uta na jardin zoologie na ndenge nini
oh papa soki tofai na ndako tout le temps soki kure ekeya ata banyama ndenge bakati biso courant yango kure euta na jardin zoologie. Merci. En tout cas, l'histoire, ça lui plaisir et belé na ba fan to Congo promo mingi na ba fan o émission Dada International la réserve de la presse. To comme qui est déjà na souka pour Iskanya zo signaler nga déjà faut attendre mais masolo za mo belé na ebeti zamba liposo les kan émission oyo et zamba la soukate to luka yo kaka po biso to za apo na bino ilorni okolo ba fan nyonso bazotala yo. Donc na lobaka na obwaka te te obwaka na moni de papier za mais raïs na regretter et bela journal lo bazaka ka 60 na obwaka 10 50 ba ozonga na ba ndako na ebite soka zo bangela nini voilà elo kana ko loba na ba fanatique na ngai o nyonso lingaka papa Maviokele oyo nyonso ozaka na posa contact na papa Maviokele numéro na ngai ezali 00243 81 68 95 696 00243 81 68 95 696. Numéro na pe ya WhatsApp ezali 00243 89 58 72 678. Donc wana soki ozana poso pe sa Maviokele conseil ozape na posa libanga ndenge ezalaka ndenge journal yo pe ye bango pe babenga kaka bongo. Donc rejoignant la numéro na bandi na son excellence à Komangala de Dirblin mon vieux papa Mbala papi Fouana est toujours bien habillé il y a Aurélie maman Mapasa na pesi Serge Amba Mobutu il y a Bibi Masasu donc bambota trône à Londres na vient na climat dangi Cécile Kimia na Bundes na moni Yves Mo Colonel Jomar Patran les temporaires Guilain Pia Hippolyte Kitoko mobali aletsanga ndopako wana na moni bakota ba Australie pena na bimi na yeba ndeko na ngai ndeko na pena ali dilangu les sachets congolais ba mbotino ya ngwana ya Vanessa mama Vanessa Banganzambe Ans Mayabu webinde to solaki ya Jocelyn Noka na petit na GG King mais l'équipe a 10 eleki 10 te zonga na ngoko banga no te musu pene zonga na ngoko c'est le calcul musu que zonga na ndako Ansma ya mon ami personnel Diezola international succès Musese Medjani Fay Apo Firenze Medamukuna to lobana lisute sale fort to lobana po bando rate mabanga o kuna bwaki o kaka iza no sport to lobana Sek Yves Nongi ida wena yetu kala to na ebiki ozana kin bakolia ndenge la kanga yela pena bongo donc na pesi bambote ya trop na ba o nyonso balinga kangai na pesi pe muto apesi biso place oyo yalinga te babwaka kombo na ye aza numéro 1 ya société lycée protection donc soit toye pena na lupango to joaka temps ebele ya retourner e bandela pesi tissu ka babenga na biso te batiaka biso pe pandi likolo te donc na pesi mon vieux na nga na mbota trop na mwana ne moko boye amimona lwa ya za maître lobi na bundaki ne na Victor Batulokola bango na betaki bango 4 donc soki na monio zozong sanga posa bitumba koleka leka na sima caméra tozo pesanga kanda donc bato nyonso bolingaka ngai bo continuer kotala biso tolekaka chaque mardi chaîne tolekaka eza na sat chaque mardi na 18h10 na Digital Congo rediffusion vendredi na 16h juste na Digital Congo soki pe o raté biso na TV o kotika na YouTube obeti série Vie de loin titre eza complexe o na ibisi bino ba pirater mais na minute to ça la chance et digital moi pe pirater kaka so ba pirater bango kaka mais ba yeba ke ba oliesa bana ba mbonga masumu mutoka mutu eza lokola ndeto mona ba lwambo ba kufa yo zolia mbonga lwambo tokomi na suka émission na biso merci na ba fan to ya Congo promo toujours quand ndenge ezalara to beti ba masolo na papa Maviokele
sans polémique commentaire ezate ya koloba nyonso artiste déjà lobby selon demande na bino et puis ba question na bino kaka butindaki yango topozaki merci beaucoup na Neri Matata Nestico papa na Nerbi ba biso ya 62 azota la biso à partir des États-Unis puis Del Nganga un bon tonton mobala mundu na kata Dallas na bosani otemino mwanza dans la simplicité et mes concours ya sam kuku na kata Londres la paix sur la gros bisous ma chérie na bosani te madumbunga ya Fiotingoma azota la biso na kata Suède na pesi vient nga Fiotingoma ya madumbunga donc bambota to na kata Suède wana pena vient nga ya abanda okoma biso to jouer mon vient na bosana ote bambote na mino na mère na balifanto yango wana pena merci Belé na Blondine Makengele na kata Lyon na bosanité famille nanga mobimba famille kandakanda na bosanité Fatou kandakanda Monique kandakanda na bosanité maman chérie na bosanité maman chérie mère top kilamboka merci beaucoup na Raisi Kangi na bosanika mutu moko obayi bazali dit te na sotaki na papier ta yeyo King Makiadi un Canadien de plus au Congo donc so na lati boye na makasi ya King Makiadi un Canadien de plus au Congo siko mutu na bilambani na nzoto na bwaka ete obi ngambu na komie mbadi. Merci beaucoup à Raisi Kangi pour les images, merci à mon coordonnateur qui est Serge Mpiana, merci à Raf Ngindou le patron le P2G ya Congo Promo, merci beaucoup à tous mes fans, on se retrouve à la prochaine, bye. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Big up my brother, associé valable, what's up man? Are you fine? Mr. Raf Ngindou. Comment États-Unis d'Amérique? Parce que tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Qui ne doit pas biso de côté artiste na bakili. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc abimi biso Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site nanga ma BT pena pour ça site na niveau des États-Unis des fois. La qualité c'est notre passion et votre joie c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Cette défaite les 4 filles pour tous vos événements, baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.